Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukoudou, il y a Congo Swiss TV. Bouloukoudou, ça c'est du bio. Et nous, Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna, il y a une chambre forte de vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukoudou. Et il y a un Congo Swiss TV. Tsunga. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yango. Site site malonga, Congo Swiss TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko, okolanda masolo kitoko, bemiswa kitoko, ya bino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino ba souci banine. Donc site na bino yango. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez été bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu Matondi mingi balandi ya Congo Swiss télévision ndenge bomesana kolanda biso butu pe moi na site na oyo bopona www.congossuisse.télévision lelo yo toye susuna ndeko na biso mwana mboka Serge Kindomba na ye tokolobela makambo etali politique ya République démocratique du Congo mbote mwana mboka Serge Kindomba mbote mama boni basango na yo sango ya ngai alikaka ndenge nzakombala musi ngai asali ke nazala envie namonana na yo na lipako oyo opesi ngai epi na bandeko nyonso bazwi mbela ya kolanda ngai oyebi yango ke bokonza Kabila susho ya bango ndenge bapomoni mboko ndenge ye moko Kabila ali parrain ya mafia l'état dobengi l'état contre le peuple congolais l'état oyo pasi na biso ali esengo na bango souci na bango na volonté na bango ya liteto ala na bomoye souci ya bango ya libiso tuto kufa na ebite soki biso nyonso ba congolais to kufi na bao bana libanda Kabila kotika na nani na kata mboko ona wego lobeli pona nzambe nenga na otomonani oui mwana mboka Serge Kindomba tumeka kolobela sango ya mao ya pasi o ndeko na so activiste leak o ala kutola muki na tongo toki sango ndako ne batumbi ngo moto po eteye azaki wana pona ko réclamer kimi kota na mboka Congo ko telemela gouvernement oyo ya mabe lelo yo akotisa sa mabe loko koloba nini pona liwa ndeko na so bugi oteyami na nini mama na ali ne loko na weko teya mate me ona weko loba moto akufi akimoko abaningo to bande kusulwa naye mbala liboso na solo na naye alandaka be miso biso saka na ba media en ligne benganga lobinde ko Kindomba tango lobaka mo oyo lobaka mingi na media o to bengaka toza génération sacrifiée tant que M. Kabila ali président biso to kobonga kate yango moni bitumbo ya biso to koma kobundela ngobano bazali de 0 à 5 ans obiso wana bokonza Kabila otanga te Kabila zokoka kwa suro biso lobi na biso te ya la meilleure yango moni biso tozobundela bana wana de 0 à 5 ans vision mosengo ali nango pona Congo vision oyo prophète national na kombo ya pasteur David Ekofo wa lobaki Congo nino tokotikela bana na biso vision ya ye ya Congo malamu ya bana wana vision oyo le guide kumbaki national Tshisekedi wa Mulumba o ali deuxième héros national après Patrice Emery Lumumba 3 fois plus que Nelson Mandela vision ya ye ya qui le peuple d'abord vision ya qui social congolais longwa avant lia il va sambe vision wana tolingi yango lokwa biso na Kabila to raté yango sous le patronage à Kabila to ali na droit ko bénéficier ne loko wana te mais to lobi ke bana oyo biso to boti de 0 à 5 ba bénéficier na bango na yango mama tango na moni
ngombe soka kufi bato bokonzo ba okipasi ngombe soka beli bato bokonzo ba na susi ke ngombe bika mais moto akufa ya makambo etali kabila te babomi moto biso pourquoi tolobi l'état contre les peuples congolais moto ali na sima ya moto akufi kobosana te na mois de juin lelo ça fait 8 ans ndenge l'état contre les peuples congolais abomaka sebe ndenge lelo l'état contre les peuples congolais oyo aboma Armand Tungulu les diasporas les plus courageux asuki wana te abomi Mamadou Ndala asuki wana te l'état contre les peuples congolais abomi Sœur Thérèse Kapangala l'état contre les peuples congolais abomeli biso ndeko na biso Eric akufa na Mbandaka l'état contre les peuples congolais asuki wana te ayeko bomela biso lisusu mwana mobalo tobengi na kombo ya bosi ndenge moko akataki biso loboko ya ndeko na biso Jérémie akatanaki loboko na Kisangani sans oublier moto moko ayebisa nga lobi yo atoaka na problème na kamere mais tanga kape lengo akufaka na makambo kamere Hussein wana natangi peye pe ya sonam oyo l'état contre les peuples congolais abomaki tolobi na nyonso wana méthode ya liwa elengo akufi tomoni yango ali méthode ba IPPRD ba possédaka tango baka kotumba siège ya IDPS na butu tango babomaka bato na kati kuna bakokata lotiliki bakobwakela bato essence après bazwi moto baseni na lepela balingi vi ya moto te balingi obe pasi ya bakongolais mais na nyonso wana tolobi elengi akufi moto akisansa batela ekombo na l'État na la police nationale soki tokodepozaka plainte tokotika yango contre l'état congolais po yende moto akisanse fala batelelenge wana lokola l'état aza complice ya koluka malere na biso soki biso tokufi lokola tobengaka bango l'état vampire esengo na bango bameli masango bamelaka dans les dos de congolais oyo tobengaka ngo sampane ntango bakotutisa kopo wana balobi ntaya alone ya malere ya bakongolo bakufi toyebisi bango na nyonso wana toyebisi libota yelenge mobalo akufi bayebake mwa mobalo wana ali ero national po akufeli mboka statio bapesaka papa wemba statio bapesaka moto nga na bengaka criminel économique esika ali molimo na ye kopemaka jamais na kimia katumba mwake tolongoli statio wana tokotisi mwa mobalo wana na même statio totia barosi chimanga afanda wana comme héros national po abundeli mboka pourquoi babomi ye na bakento bango basalaka ya bokonzoyo badécouvrir kazali parmi ya bato basensibilisaka bilenge kuna bakoba bino grève bato batosaka bakoba mutuke bimate bato batosaka mas bato babimi baekota babia ali moko ba cerveau monter faut que ça ni faut éliminer ye kobuma ye moto abomi ye na méthode basaleli l'état contre les peuples congolais mais na nyonso wana tolobi bato wana tout ba martiro bakufi na enseignement biso tozwa pembeni kumbaki national Tshisekedi wa Mulumba ayebisa biso motoyo akufi pona bitumba ya mboka a moto balelaka ete makila na ifo pesa biso makasi ndenge moko totelemi pona ko continuer bitumboyo ndeko nanga mobali abundaki encore une fois to présenter ba condoléances na kombo ya peuple congolais nyonso na liboto ya ye tolobi esika maloba ya bato ko koma te po ya apaiser po etia bapasi et soigner bapota oyo l'état contre les peuples congolais atie na kati ya liboto ya famille na ye biso tolobi nzambe azo esika a consoler bango bayebake toali na bango ata bali mosika na biso ya Kinshasa mais toali na bango biso toalaka ba messager biso toalaka micro ya peuple congolais tomemaka misère ya population liboso ya bandeko na biso ba congolais tomemi yango boyebake toali na mawa esiko ali soit 1 minute de silence moningo akufi ali elenge po bokonzo tobengi l'état o ali paré en mafia wana Congo o ya paré na ba criminel économique cette fois-ci a eu décision ndenge nga nazo babondeko kindomba na yebi ke mikolo ekoyanga pe na li na liste na bango bazoluka ndenge nino bakoki kobomanga bazoluka ndenge nino bakoki kokanganga monoko mais na nyonso wana tolobi tokolemba te bitumbo kabila zoluka tokokende na ye kino na suka ndenge ba Kinshasa baobaka
Oui, moi mboka Serge Kindomba na le moment mon cœur ou tout kolobela ndenge balobi ke otanga ka sente yo za kana problème na moi mboka Vital Kamerhe kasi yo utaka kuna na INC c'est qui le loba to ba yebi yo soki ba yeba parcours noté Serge Kindomba ka bongo moko ya ba INC kasi le lo yo koma côté le mena Vital Kamerhe na Kamboboni mama na utaka na INC te na kamoko ya bato bakana edeni ya Tshisekedi wa Mulumba Tango Vital Kamerhe ye n'opposition biso toaka bato toaka bazonga zonga na ba ndeko atega Kabila carrière politique na komba Valentin Mubaki toaka na bato babengi ba Frank Diongo bato batelemaka makambo ezoleka na Ibiza o tobengaka encore bakenda kuluka kosangana makambo to bandeko ba Tshisekedi o toyebi akoyiko ndima yango te nde saka ke to sala fond na Kamerhe mais na kanisaka ke Kamerhe akana nzela bosolo nzoka Kamerhe aka kabiliste monene toyebaka te to saka e confiance ya kosalela mosalo ndenge to bundaka yo fele koloba na kombo na television biso tozo kanzagali moto ya bwania moto azali na nzela ya sembo nzoka Kamerhe akina intérêt ya libumo ya ye kando na la kanango ya go wana pona mwa mobali wana asakana na bambina biso tenga obaka moto akweko bongo la motema te na 6h6 na 6h5 koma pasteur soki akomi pasteur na 6h5 yebe zalo to benga ka abomination donc akweko ndimaka jamais na sincérité ya monsieur Kamerhe. Oui, moi mboka Serge Kindomba tobetana o yango moni na tanga ka kombo na ete pona koma ko considérer parmi ba mort vivant ya makamba politique a moto akufa déjà il faut kobeta ka solo ba Martin Fayulu bato politiquement za envie kobeta ba masolo ya mwa mobalo to bengi kilo ya peuple congolais Félix Tshisekedi kobeta di solo amona mwasi nga benga ka mwasi mobali na kombo mama Eva Saiba wa pesa ka batu tonga ya antivirus tonga ya anti Kabila mwana mwasi wana beta biso maswa bato wana na ko répondre mais soko tuninga di solo moto yemo kwa mikufa politiquement naza mieux placé te yango moni akina likanisa sa kongra moni kosimba te ayena likanisa sa meeting abi na desiko na kweko chano kolote ya Kinshasa wapi ngana kongonga Kamerhe na kweko kende ye wana fandi lelo akomo belo kwa ndokiso asi essence nenga akoma ka kwa mwana mawa akomi kolekana teva ko ya kamakasi soka komi l'opposition amoni gali sous ne sikate o ya kweko chalo kolo akomo be ba verset biblique na monoko makambo nyonso ya kwegoloba a centraliser mo vers Jésus-Christ aloba boy azongika na sanda te Yesu po ani dogele mawa po bango na service à renseignement na bokonzo ya Kabila o bango ba yekola ba epise Kongola ali moto alingi losambo Kongola ali moto alingi musique Kongola ali moto alingi ndembo Kongola ali moto akana mawa abosa na ka facilement moya kukosa ya kasoko kose na makamba nzambe po ya espera Kongola espera na trône paradis yango moni Kabila ebisi biso atato kufi pauvre na mokili na nzela ba pasteur oya ya PPRD atato kufi ya pauvre na mokili to kondolia ka kuna na paradis bikolo akomi lo ba bemwa na Kamerhe. Oui, moi mboka Serge Kindomba tobetana lo masolo ya sengo o population pena eningana ki semaine passée Mikole kaka mwana mboka Jean-Pierre Bemba azaki jugé pour des crimes de guerre ozaki bon ancien vice-président congolais lelo CPI et a quitté uyambaki message à lolengeni mama na yambaki yango na sengo pona ebike bato bokonzo yo mokolo wana na ebite soki Kabila lalaki na ndimite Kabila mokolo wana lota bandoto akweko lota te fine mobimba sika alaki yaka Kabila imoko te il faut koyeba ngona ba José Ndundu na ba Kamitatu na moto libumo ya yena monoko esangani esika moko José Makila babusa moto aki je connais le Congo ba komi ko détruire Congo Thomas Luwaka bato wana nyonso ne lengi azwaki libumo na ya che e pa Kabila monoko na ye na centre bato wana nyonso esiko balaki tango bayokaki nouvelle wana na ndimite na mwa mobalo vine mobimba adondi obeli kwa basampani na biso na mitu na biso na komba delise sanga moto alingaka confort
nasi mama nasi tango alalaki alamuki alobi bemba bimi biliaki nga bikoki na nyonso wana ya nini mama moto ala la base ya kokangisa Jean-Pierre Bemba yaki obele ta contre le peuple moto aki na sima makambo Bemba akofutaka batukaniaka misolo endundu akozwa misolo yena moto babengi Antoine Gonda kokosela kabeba makambo ensemble na nani na moto babengi na Kombo Olivier Kamitatu onga alobaka ye trahison ezelo eza lié na natine na makila ndongo mone na benga ke c'est le bon côté bakosa ba montage kuna na bangi bakosa ba montage na Kinshasa endundu akokosa batu bae bakomele lokasa babine ke yo moto ali na sima makambo Bemba tokoboma yo babeti me masaso aye entre taye ali mosala ya Kabila esiko ya afandaka na kombe siko achanda ko ya ye moto akweko yako beti masaso kuna te nyonso wana elakisi ni ali demagogie montage ya seno bango ba montaki po baluka bakunda Jean-Pierre Bemba menzango ya sala likolo na se a confondre bango na bokonzo ya bango babande ko salela l'État contre le peuple congolais, les autres il faut que ce peuple congolais dans l'histoire. Il faut pas y avoir makambo bendundu basalaka na dossier à Jean-Pierre Bemba. Ndenge ndundu azawana, soki bembe bimibo akokota ata Bemba face bote. Akokoka kota la yete akoka soni ali lokwa sida. Obitango Yesu asekwaki na asire sida Yuda alaki akinda kobata. Tango ayoki ke Bemba bakite na dossier liboso. Oya laki kafumba ya dossier oya ki ya monene o bendundu babande komelela ngo champagne koliele yango beefsteak tout zonga bokonza Kabila lelo confusion koti bangwana bakoti na mabulu tango bamoni ndeko Jean-Pierre Bemba bimi tango pourquoi tobi Jean-Pierre Bemba bimi mama dossier liboso lokwa Bemba kite nango oyo etikali ya makambo etali ba témoin et si Bemba sali 10 ans dossier on ekutakobe 5 ans. Donc, tu vois, le bagage de Jean-Pierre Bemba, ça nini akobima. Mais loko ngana koyebisa, bande konabiso MLC. Kobima ya Bemba. Premier discours ya yenenga ko s'adresser na peuple congolais. Biso tolobi, il faut pas ezala histoire ratée ou bien sortie médiatique ratée de l'histoire. Comme Joseph Kabila a raté l'histoire dans janvier. Est-ce que la population congolaise a sous confiance dans Bemba? Pour bato mingi bazali o Bemba za traître Bemba kuna tout dans les bokana est Bemba zwa chèque blanc ya Joseph Kabila pour que bato est-ce que population wane ali makambo congrès ko sala madi 12 au 13 juillet wane ali makambo yo Kamitatu José Ndundu Delice Sanga bamakila babusa babande kotambola nango kokose la Bemba makambo koloba tuta bato alia bato azwa chèque blanche bantingi yo akawa na assemblée provinciale ya Kinshasa ba makambo bango bandeko ba yangwana yo yebi tinga ka diaspora aye poto moto alobaka je connais le Congo le roi comme je détruis le Congo moto aka na Kinshasa na COP tango ya wa tinga zola na hôtel mona lingwa la ofutaka $20 abimi député dans le provincial grâce à Bemba a commis président assemblée provinciale grâce à Bemba tinga kosoba bandako grâce à Bemba motu kasobi grâce à Bemba abali mwasi grâce à Bemba asuki wanate tango akomi kosa lipate na bokonza Kabila akanisi ke na ko pesa Bemba mo Congo ye wana lelo ta place tosuki tale siga trahison mimiye ba sancho abotaki lokwa mayebo na Kinshasa ya betaja minene nyoso tika lobe monoko polele ha misolo te kwa kokosisa elingi kolakisa Bemba ba Congolais ba kosala confiance yali mabete Bemba bitumbo ya bundeli vine mobimba ba Congolais soka kozonga na mabela ba koko ya ye marié que jour wana bokonza Kabila la kite akozala la bienvenue na maboko ba Congolais maintenant biso to sengi to lobi na mwasi mobalo abetaka batu tonga antivirus tonga anti Kabila to lobi na il faut ala kisande ko Bemba ne sika passe ala ki ala kisaye tableau ya réalité à Congo
tableau ya réalité ya Congo eza nini Kabila pour participer sur na maponamité constitution c'est pesibiso pouvoir wana il faut yeba que le roi Kabila pour participer te changer de mission à Kabila ya linani nanga moto akomi problème nanga Kabila pese candidat moko azotambolaka na poste o ali mokitani ya Kabila nanga ali na ba député na poste ndenge moko ngo imulunda aka na ba député na poste aka na candidat aye na poste mission nanga jouer pa Kabila ya ngwana lokwa ba yebi ke na kati yote mwa mboka pepeur ne ba vu kalate ba sa pe congrès na bango bala kisa oyo azali dauphin ya Joseph Kabila Kamba yo kama ko ba susuke nanga azali ko tambola na oyo azali mokitani ya Joseph Kabila Kamba mama na koyebisa yo nanga ali mosali ya Kabila Kabila ali conscient yebi ke bilo ya yes ali positif d'avenir to bengi boulevard Tchat na roi Baudouin dans l'ensemble ya Congo ali négatif pour moto akofutaka Kabila ali te ali conscient ayebi nino akoki kosala lokwa ye akomi déjà sénateur à vie tokomi kobeta lisolo na ye na le passé toalaka na président moko Kabila oyo lelo bakongolais bakoma kobenga expert na baprojet ina CV abandaka projet 5 chantier aye na projet révolution de la modernité aye na ne social aye je ne même pas 15 personnes assis na nyonso wana Kabila réaliser ta mon côté yango moni dans l'ensemble bakongolais balobi azali expert na baprojet ina CV akoki kobanda likambo makomisaka ngo na suka te lokwa ali conscient na eseko nino ya kosala nanga moto akomi musali ya Kabila yango moni bato majorité bakomi ko bana lolendo nyonso balobi mapona meko sala po bango ba milengeli na nini na tricherie ba milengeli na nini ba yebi ke bana machine à voler ba milengeli na nini ba yebi ke lokwa Kabila kozana Sénat nanga tambola kana candidat oyo ozana na poste yango na koyebisa mama F bazaiba talisela biso mwana mobali oyo Gombo Jean-Pierre Bemba dossier clair ya Congo makambo ya kokuta ndenge na lobiki première sortie médiatique na ye makambo ya ko s'adresser na ba congolais il faut pas arrêter yango il faut loba makambo yo écosystème espoir na kati na biso ekolongola biso bobangi malobo ekopesa biso makasi malobo ekosala ke Congolais likia ke bokonza Kabila ndenge tshaki biso na sika ya pasi bokonza Kabila oyo yebela biso loyembo ya social atigala jamais kokomisa ngo réalité na bemba soka ye social wane kokoma ya solo en tout cas tuwebisa mama F na yebi mwa swana na yebi ba capacité na yebi sens ya engagement na bitumbo ya bundaka ya ba valeur talisa bemba lobana e problème ya Congo ya Kabila te Kabila sa zwinzelo ya yazo kende kofanda ne bonga na ekuna na Sénat zo comme honorable Kabila problème to ali nango liboso kombo nango nanga problème nango ningi nanga ye na candidat Kabila pesi na poste na ba candidat député candidat ya bango pourquoi to binanga na candidat ba yebi tango zo mo nanga osa motoma ngongi alobi bo kitabo mata soki boboyi machine à voler mapona mekozala kasi bino ba yo position bozali kolengela te na campagne tozali komona na bilili awa mwana secrétaire permanent na bango Ramazan Chanel azali kokende ko sensibiliser population azokende kula na province azotambola partout babi PPRD bazali wana ba gagner élection na niveau nyonso kasi ntango bango bazosala propagande bino ba yo opposition bozali ka koleka koloba na simatama bomona ke bango ba gagner élection bokomi koloba eza tricherie ya mwana mboka yo zali kolengela lolenge nini pona lobby to mona Serge Kindoba candidat député lobby to mona Serge Kindoba candidat présidentiel 2018 que maman na koza candidat de sur na koza candidat président à l'Ilokuta na koza candidat député national na koza provincial et puis moto nga na kolinga soki na zui yango nyonso mibale ba congolais ba kino basali ngai faveur wana kopesa nga mandat na bango to mema yango kuna pourquoi pas mais koluba kena za la candidat président biso to bitete wana ali lokwa bato na mona ba ko sa théâtre ko kelenge moko ye moko ana na problème à $100 bakoleka na TV kwa finga Félix Tshisekedi na Martin Fayulu na Bemba abia koza candidat ko bate bango te wana ya libato ye moko kati na makambo azo bayebi kazo balokuta biso tolobi makambo sadaka zo sala etali biso de mama tango sadaka ko tambola ono ya PPRD
Ali conscient que bilan M. Kabila est négatif et a positif na boulevard Tchad. Dans l'ensemble ya Congo et Kolekate. Moto a voté Kabila alite maman. Tant que Kabila va commis, Kabila va Congolais va benga expert na ba projet ina CV. Moto a la kaka biso métro na Kinshasa. Na programme ya révolution de la modernité. Les lo Kinshasa tondi na ba wewa. Yebisanga nani wa voter bango. Tant que Kabila la kibiso misala na 2006 na 2011 na ba programme na ye to moni obe Paris foot na wine entreprise o Kabila ye nango troisième entreprise Kabila bakiseli biso phénomène tournoi d'Endo na kanisa ke ndeki na cité kino kuna na kombe ya li mama esuki wana te mokomusu na kotuna lenge moko na kutani na ye ya li moto atangi etelo likolo o babenga ka graduat akoyebisanga lobi na ngande ko Kindomba na silisi na graduat la IEC na zui diplôme ya ngai ya comptabilité na tuni mikolo zo sani abina na mwa ba job yoka ebisinga mo na anglais abina na mwa ba job na tuni na bi job nino zo sa zo kende Chine ou bien Dubai abitete job ya nga na osa ba faire ya nga abina na mwa detono atendo ya nga ina China obia o kamboka ozo kamboka dimasoko ko takamile ko si ba congolais moto atangete la likolo akobenga misalo yako mikosa job boni mawe ko se ana motema Kabila boye tango ya tambola ka kolongwa des élèves kino na kingakati Kabila zoka 30 minutes na nzamo tuka ayebi réalité a vie na Kinshasa ayebi ke ba entreprise ya ye ali obeba Kabila ayebi ke ba kinwa bazola ni kwa bo soto ba fulo salami o kimbuta ebisa ki ba Kinshasa obibo tika ngai bino bokomo belika momoke kimbuta soke bebi fobo mona Kabila po moto ali na destin na bino maboko kombo na Kabila bo votaka ka président bo votaka Kabila ba fulo salami eza ope sous le patronage ya Kabila bo bimisana kimbuta na makambo wana mama yango na koyebisa yo opposition dans la distraction te opposition ça milengela pona maponami opposition c'est l'ensemble ya peuple congolais oyo azali déterminé pona koluka kosuku maboko za Kabila na nzela ya maponami na ye na bokitano ya ye bango nyonso tu kosala nini kocha bango libanda moto akofotaka Kabila na bato ya ba Serge Kindomba lelo abli bozali kolomba opposition basali ko majorité basali lobi na 2016 to pese ki confiance na ba député o monaka moto avotaka o azali kosala Kabila nani mwana mboka ozaki journaliste Basile muto avotaka muto avota manga na funa kwa Basile azaka te moto nyonso bande ko pesa confiance na ndenge lo bazo pesa confiance na Serge Kindomba na ba mususu est-ce que le plus pour décevoir biso te mama tango mino olobaka oyebi Basile ali nani Basile aka mosali ya Kabila bandakala ye vine mobimba alaka lié ya moto babengi Congo ya vice président M23 Roger Lumbala saka ni asaka politique pona libumo ya ye mwasi na ye bano ya ye akozwa mwaso ya atike kuna Sénat ye moko na assemblée nationale na assemblée provinciale alongwe na assemblée nationale che mwano ya ye na assemblée provinciale kule sika bimisaka député provincial na Mbujimai akozwa niveau ya ye propre ache wana fada ne bonga wana imo ba seka kabango yebisanga moto parrain ya politique Congo na Roger Lumbala aboy ko za na leçon malongo peuple congolais va retenir te nga kamwa kabino kamwaka Basile tango ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba deuxième héros national après Patrice Emery Lumumba alobi boko d'ensemble wana te bato bakoti wana baki obepo na mabumo ya bango balandi ba $13,000 na ba jeep Basile alobi te politique ya chaise vide ça paye pas tokokota kuna akati toke bitumba ye wana silisa bitumba te Kabila bimisi ndobo abwaka kangi obelo kwa mbisa ndakala taya azuye acheku lelo makambo nyonso ya bandaka koloba alobaka yango te akomobe Kabila moto malamu Kabila za google ka chocolat na yeba kiteke Kabila ali intelligent boy na yeba kiteke Kabila mayelo ya ye
entre tabiso ba congolais mayela Kabila no to mona yango te po banda to bandi insécurité de sous le patronage ya Kabila kimio Kabila la kaka ba congolais tutike ko soit pe wana te social o Kabila la kaka biso na nyoso wana to ko babola na basite mais likambo yo lobi ya ba député national mama to ko yebisa bango c'est encore le moment Kabila mando ya yesila depuis 2016 ba député national motonio so alobaka kenali na contre opposition to sengi bango babima na assemblée nationale to ali na ba image bolaka kabiso webisa biso soki Kabila fandi lisusu président biso to kobima assemblée wana po banda bo ata na loi moko te bo voter l'intérêt ba congolais nyonso Kabila yakana moko Kabila bolala la muki mama a se décider à lobike ndako moko a congolais faut tinda ngo 20 000 moustiques na assemblée nationale wana yeba ngo ke loi modèle wana ko ekole po esika mina ko ale loko malunga ke ko bimate banda poto lobi olieba ko kosa biso na moment ya campagne électorale baloba ke toaki minoritaire toaki mwa lipoke face à majorité Kabila moyen loi na biso le gayate c'est le moment faut ko bima c'est le moment pona bino na Kabila motali na mandat peuple alité soki botingami kuna sek boali basali ya mabumo ya bino na kubanda Delice sanga la kaka biso na arrogance nyonso alobi te yo ayiko telemela mwa mboka yoka mama c'est sanga alobi aloba ngana zo bapoye ba image ya aloba na ba Congolais alobi ngandenge na liboye nazala directeur ya cabinet na la ministre na neloko na ko confiete na koli na via bien na koli na via chocolat pasi na yebi yangote tata na nga se mo boutiste mama na nga alabo alobi soki Kabila kaka to continue na 2017 na c'est ça na kobima na assemblée nationale to koyebisa ba peuple congolais soki c'est ça na za na maloba na respect na malobo ya yete et bongo na libumo ya yo c'est ça na ko considérer si azawana pas bolobe l'intérêt ya ye et non intérêt peuple congolais nga benga garder du temps de position Martin Fayulu Longonia salo ya sali oyo azongisa misolo ya maya minabu alobana minabu zwa misolo nao na kobola yango te soko moni moete nga na za pona intégrali pour ba congolais tant que congolais boli eloko te nga na ko bola eloko moko te azongisa kanyaka et puis azwa courage ya ko démissionner na assemblée wana ya ko ebisa ba congolais ke Kabila mande sesila biso be mande sesila tango Tshisekedi alobaka yango ke tobima to comprendre kate mais to fandi kuna na kati to moni ke bitumbango to la kaka peuple congolais to bundi yango te les contrats kokota kuna commune sous désavantage na biso to sengi na moto nyonso azolo bakali député national yo opposition a commencé par Henri Thomas Lokondo to yebisi tika chantage tika balo yo yakana ngokuna minango akonga kobenga mu spectacle moyo yo lukela kambongo yango wana bayebi yo kuna papa sangwe panzani eloko to sengyo si réellement Lokondo bundaka pona intérêt ya population quoi les autres conseils vont démissionner l'andanzela de Martin Fayulu. Oui, balandi Congo Suisse télévision de mbele kibino penda mona mboka Serge Kindomba ou alobaka mingi vérité pour la congolais tozali ko poussa na ulete njoko moni Serge Kindomba zwani mongo o moni Serge Kindomba ye to yambi na plateau na biso ya Congo Suisse télévision mona mboka Serge Kindomba tout le banano likambo ba président ya mboka mosusu lokola Macron lokola oya Angola pe oyo ya Rwanda bazali ko telemela na respect accord ya Saint-Sylvestre et c'est le président Kabila a respecté accord wana kasi porte-parole du gouvernement aboyi ingérence ya libana bibiso moko et sengeli to bunda pona Congo na biso pe kilembo soko ko loba nini na likambo wana webi moto wana otangi kombo na porte-parole ya gouvernement ye musalo ya wana tuna ye Kabila na 2001 quand afandaka président c'est ça kama pona communauté internationale azoba na bango ingérence ongo midi pourquoi si bango bato baka na Kabila fandi wana volontaire na nia bango tango ayebiki na 2006 maponami kobanga bambila bemba ayebiki bao ba mibali liboso basodo ayebaka soda le plus malheureux du monde ayebiki ta mususu otindi bango na fomba kokobunda te sakitisa kanani Erofo na Kinshasa te baya ko sécuriser bokunza Kabila tango Louis Michel akosaka ba naveta wa likolo intérêt Kabila le lobo ko makonte bango te soki monde entier taleki
développement ya Congo tant que Kabila ali président Congo ko développer kate il faut départ à Kabila pour tout le développement na Congo et ali mabete biso moko dynamique interne to ali déterminer pour na koluka ko sukuma bokonza Kabila na bato ya ye et après mabete soki Joao na balingomba mususu ya Afrique ba président mususu ba sangani liboso ya Macron pour na koluka bolamu ya Congo et ali mabete mama to encourager ngo pona bana mukuse kolanda biloba loba mende te et ali moyo mende ali akamisola leta ebika koloba bongo na suka ko benda $60,000 na ye ndongo moni abimaki wa $60,000 ndongo moni soka sali yango na mwa moko asali yango 4 fois 6 fois beta $60,000 fois 6 et ça les combien? Oui, moi, je suis Serge Kindomba. Et si vous avez un président, il y a un mboka mosusu basangani na Macron pour na respect accord à Saint-Sylvestre pour na kobenga Joseph Kabila. Et si vous avez un Congo, méga plateforme électorale franc commun pour les Congolais, babengi FCC na mukuse basangani pour na ba voter Joseph Kabila. Et si vous avez ba personne ba opposant signataire d'accord ya Saint-Sylvestre to moni Bruno Chibala, to moni ba ministre mosusu ya gouvernement na ba majorité basangani pour na kati ya plateforme na ko Joseph Kabila ko kolomani. Maman moto tangi kombo na levi salinette fumée pauvre politique. C'est normal. Il y a qui moto vine mobimba alukaka ko matata lopango. Abetaka mondenge na babaye chibala. Ale vivi a paso biso to ali nango condition to ali nango to nyokwa maka. Ale mbi yango. Bokonza Kabila echanga na boumbo ngana oto ali nango lelo. Boumbo kotangi kelasi avenir non Kabila soit sur en moté autangi kelas mosalo ayo zali obe Paris foot na winner autangi kelas bolia il faut chafwa olie moto chafwa na makambo lo sambo genzambe batelanga na kufa tia chafwa bien sûr liweze lokweza na tirel ke moto ko chafwa soka accident salami na kufa na accident mais moto longoli fwa na makambo minene ego chafwa na makambo mikia kolia chibalaki na makambo wana tu tango amoni ke Kabila débauché le quoi Kabila nga kosala obena bambembele le quoi yeba ndakala tango azui a tiene bonga wana yo kantichi bala ko kosala soki a privilégier libumo ya yete ya wego banote libuso Kabila ko bangote c'est normal bato wana kocha bango na opposition te bali bato bango na bokunza Kabila ba travailler butu ba yebani et puis ataba ke basangani yemoko Kabila zokende ne bonga sena yango ngina bisi mama F mwasi mobalo biso benga moto akana tonga anti Kabila habeta de ko Jean-Pierre Bemba ebisa ye ala kisaye tableau bitaki Kinshasa tala Congo yo tikaki mikolo yo sali des anneaux yo sali na boloko tala réalité problème ya Congo to ali suna Kabila te ko Kabila okende na Sénat mais problème to ali nango kombo nango nanga po ali na candidat Kabila apesi na poche candidat Kabila tikeli ye nanga zo aspirer ba Congolais confiance te il faut y c'est modèle voilà mboka population na association na bangola le sous élection ça maté président Kabila ozunga pasi ko matali mama bato wana ta basangani ba représenter le côté moto ko voter bango ate chibala ye moko abima na 110 voix na mwamba lisanga bongo webe moko eshuwa yebisanga ya na base ni nasi bato wana nyonso o basangani wana ba représenter le côté ya makambo biso to ko landa te mama l'essentiel ya li les loyo congolais mais là champagne problème ya Congo ya lisou Kabila te to tika lobe na problème moko nanga n'est pas crédible nanga ali na candidat au sénateur Kabila pesie azotambola kana mona kati babi nanga tambola atambusa seni te mutatambusa seni za basenge nanga zaneka ka étiquette moto wana PPRD ye azawana mama pour gérer ba candidat ba député à PPRD basenge zéro ne yangwana na ebiso nanga zotambola na candidat au sénateur Kabila pesie na poche nenga zana na candidat président na ye ana ba candidat député na ye ana ba candidat sénateur Bosolo il faut bisoto yeba ba Congolais ba yeba yango wana. Oui, donc on pousse na suka mwana mboka. To betana lisolo ya meeting ya ensemble pour les changements. Pe tambo oyo pe bikole ka kozala kuna na ngambo wana ya mwana mboka akatumbi chapwe. Basangana ki bongo na Sainte Thérèse. To mona ki vidéo conférence
mwana mboka Moïse Katumbi abimaki wana lobby maembaso lobby yaza na budget akoya nango akopesa misala na mboka Congo banzeleze ya kokufa koya kobongisa to voter président ya 2018 okoloba nini na meeting wana tolandaki ba message ba Melissa Sanga bazalaki wana ba membre nyonso ensemble bazalaki wana po na meeting esamaki na CNTS wana ezali mama ya liboso na koyebisa wana tika jamais koza membre ensemble kasi ozalaki na mikolela yo badala kokumisa mwana mboka Moïse apona sima kokumisa Serge Kindomba ya bamikolo ba Moïse tete katika ko badisu wana te Moïse Katumbi aza juif babaka Moïse Katumbi a congolais bokonza kabile memela kabiso ya comme congolais à la député national député provincial le gouverneur nandimaka congolais na tikala ko soutenir ete dans l'ensemble quand waka na rassemblement na bandaka ko bunda que na etumbo ya ndenge ya yebembe na Tshisekedi mais tango na ko comprendre que ali chargé de mission à M. Kabila tango na ko comprendre que Moïse Katumbi ali lokwa nzete oyo ali na kati ebale ate umeli ndenge nini kokoma kambisi te ali na opposition te malgré que ali na ngambo ya peuple ali na mission ya ye yo moni te tala makambo lokuta ye nango kuna na discours akoyebisa peuple congolais alobi soki bovote nga lelo président de la république na koya na budget à 100 milliards de dollars oyo biso tobengi yango ndoto ya baba na landi moto na ye moko aye kodefendre alobi Congo na nemoko bozwaka 5 milliards 15 milliards de dollars ekendaka na maboko ya baindividu mais moto wana bosani ke Moïse Katumbi na moto ayebisaka biso makambo badetournaka 15 milliards wana Congo ne luzolo bango na Moïse baba bénéficiaire ya 15 milliards oyo elimwaka bango mibale moto akolongola kuna alite tango bato wana bakoloba Moïse Katumbi asuki wana te mama aye alobi que soki lelo akomi président akopesa bato misala kaka ndenge moko amemaka programme okabeli aka na révolution de la modernité o barakaka biso métro lelo Kinshasa etonda wewa yango wana ye na continuité ya démagogie asuki wana te alobi ke ye soki akomi président akobimisa baprisonnier politique mama tango yo koloba Katumbi alobi makambo ya justice abe akofongola baprisonnier politique abi justice a Congo ekozala kaniaka te justice a Congo ekozala te ya montage mais ye moko Katumbi ali na mosali munene ya montage kuna pembeni na ye na kombo ya Francis Kalongo moto ya Chezeni dio minongala na esika ya pasi moto yo amema moto moko na kombo ya Kennedy alaka awa na komina Kalamu bato bayebi komina Kalamu kato babenga kakauka bayebi mwa mobali wana aka makambo bato babenga makambo bashekula Kalombo ye na ya lobi na ye kende na bilili kosa ke yo alaki tata ya ba femme de nous ya yaka na bango na makambo dio mindongala moto ache dio minesika ya pasi kombone Kalombo asuki wana te misolo bayokana kana Kennedy fala fute Kalombo kimbe na misolo alia misolo tango Katumbi akoba makamba modèle wana ye moko Katumbi alina criminel économique ye moko Katumbi alina ni tango akoba makamba justice ali moko ya batoyo makambo muyambo abimaka nango na télévision contre ye nani abosani yango ye na leçon ko pesa biso te a partager même bilan na Kabila azali bénéficiaire ya ba fraude fiscale azali moko ba détourneur criminel ya boko parmi batoyo l'état obiso do benga kazali parrain ya mafia Katumbi ali moko a bato l'état congolais appartenait na makambo criminel économique ali moto biso do ko limbisa te mama tango Katumbi ko mama moto acheli eloko alite una te tango ba image to illustré moi la bugolo illustré mo ni plein za ina sente tango zolo ba plein mama yo yebi makambo likaki kuna te bato baela kini Katumbi alakaki bato akopesa bango 10 000 francs na t-shirt na polo bato baye bazwi misolo te yo kita wa siège à délice sanga bato ba pied siège à délice sanga bayibi bakiti bakati mikanda nyonso bakutaki kuna bakati yango babiyo amolia ikanyaka bolukaki moyo bokwe kolia Katumbi misolo mais biso loko tolobi topesi ba congolais loboni makambo Tshisekedi ayebisaki bango ali mbongo ya ba congolais
bolanda yango partout ekoki kokende bolia yango mais botrahi conscience soki population ali yango ndenge moko tokoyebisa bango bazela mosusu azwa na komba mozitu soki ayeye mpe azali parmi bacriminel économique ali moko babénéficiaire ya bafraude fiscale na mboka oyo bolanda ye partout mozitu akotya meeting borécupere mbongo na bino ya mboka moyen akoliaka bango mbongo na bakatumbi yango il faut koliaka bango bongo mais soki Félix Tshisekedi kilo ya peuple congolais abengi bino boyo fele po wana yali makambo etali bacongolais soki Martin Fayulu abengi bango boyo yali makambo ya mboka yali ofele soki mama F Bazaï babengi bino boyo ezali ofele po yali makambo etali bino peuple congolais bato baza censé ya kolobela makambo ya peuple et puis Katumbi ali lokuta monene lobi Katumbi alobi soki akomi na 5 ans makambo ya kosala webi moto wana rançon te ndenge moko mama est-ce que na makambo mboka bapesa Joseph Kabila nani apesa ye Katumbi wana tune ye moto apesaka Kabila chance esuki wana te bapanzi bakite pa delise sanga mosusu nani moto abolaki mbongo na bino bajournaliste bapanzi sango Seribert Okende akozwa misolo bajournaliste Margot banani batikali stupéfait mo of mama yoka bango na budget batiaka misolo bajournaliste Seribert Okende oyo asalaki batata alaki basala na 6 mois impayé ateka baterrain nyonso alaki mapango alaki ateka ye moko akotonga kuna makampani na Afrique du Sud esika tinda bana na batanga na ndako esiko acha mwana na mosuku na France ana ndako appartement de luxe azui misolo alaki abomi nga kanise lokwa oyo yibaki alaki akoki kobomba sima alandi su ya Katumbi oyo bapesi bapandisango aboli yango nanko yebe yeba siège na yeba yibaka yepe bakiti pona mbongo ya ensemble mwana mboka Moïse Katumbi Francis Kalongo so bozali kolanda biso moko wana s'intéresse totikali kaka kidiba boye mbongo ezate tebike bakoloba bakona presse na boka kinena boka Afrique yo kotanga Kalombo est-ce que Kalombo na makambo wana ali mo kasi ye pas ye Kalombo ali na ye moko ayiba mbongo wa Kennedy awo bokonzo epesa gaye poisa montage makambo contre Dio Minongala ye moko agola mbongo wana kima moto wana misolo e bongo su bapesa ke misolo ko organiser na bino ale ndali gaga pesa bino baponi banani fo bolobela ngo baponi bato na bango oyo tobengaka le racheté de Katumbi soi-disant bajournaliste engagé bato bali basali ya Katumbi bato baye kodefendre makambo ya Katumbi yango pomoni échec yaki total tolakisi bango awe yali mabele ya bakimbidiki kuyu mabele ya bakoko na biso lokwa bandimaki Katumbi te tala conséquence elakisi lokwa Kinshasa boyi Katumbi ayebake Kongo mobimba moto ali na nsima na ye ali te bakinois bakomprendre kali mosali ya Kabila méthode oyo aye nango yali méthode osadaka fonctionnaka ya nini kosomba conscience ya moto ayata azala libre soki na utilize mbongo te moto akosala nini akoya te tango bemba sesaka meeting na 2006 na tata Rafael ataka mbongo te Tshisekedi abeta stade Martyrs à combien de fois plein toya na ba triomphal la moto azwa na misolo ya ye moko yo monaki bapesaki mbongo te Félix Tshisekedi asaki na Saint-Thérèse ataki mbongo te Martin Fayulu na boboto biso moko bato dofutaki misolo ya biso elingi kolakisake peuple congolais alakisi Katumbi makambo ozosala na zintéressé te moyo ngana ko récupérer mbongo yo zwaki pa Kabila na compte na biso yango wana oui mwana mboka tokomi mbongo na suka ya mission na biso tozali na mwa motuna ya suka eloko nini koza na solution ya crise lelo na mboka Congo élection troisième dialogue tobe transition sans Kabila mama ya liboso yali solution ya liboso yali to réussir o to kwebisa ba congolais bomela ba champagne po monsieur Kabila akoza sous candidat président te akomi sénateur Kabila o ya liboso ya ngwana ya mibale solution ya biso to lobi transition sans Kabila nananga o biso to zobenga ali na candidat Kabila te na poste ti azotambola kana ndenge moko moto azanga bambuma molimo babenga capacité mulunda ndenga tambolaka na 2011 akoyebisa bato alobi yo bakolela na monoko ya mboka akasi ayebike bokonzi ya Kabila kobatela ye akotya bakandido aye na poste ndenge moko nanga ye na dauphin ya Kabila na poste ndenge moko nanga ye
libiso ba député national au population ko voter mais bato ba koyi ba biso victoire bato wana na machine à voler yango tolobi solution ali Kabila na bokitani na ye ba kombo ya bakatumbi o bali ba bénéficiaire ya fraude fiscale oyo balaki basali ya leta oyo aparenaka mafia toali na bezo tobeta bango nde bango babetaka biso na nzala na biso babeta biso mukamate me biso tokobeta bango mukato bango na bato wana nyonso difo bakende. Oui, mwana mboka tokomi na suka message nyoko lancé na ba diaspora balingako mingi batalaka yo na monde entier na Suisse et pas maître John les boss ya vérité universelle pe Congo Suisse na bamboka nyonso bazali kolanda yo na pesi bango mbote o na kweko ebisa bango toali na moko pe ba kombata bundaka na kombo ya fils mukoko na ebike boyebiye na lobaka na bino med fo atango bosaka geste bosala ngote lokwa mama Olive Lembe nenga saka po yebe Olive Lembe ayaka ko kamesika ba cameraman yale nanu akabata en cachette soki tobito landela imbongo yakabaka soka ngoluzela ni toyebite na kosenga bino ndeko fils mukoko aza gravement malade bokubenga oya koki kozala tolobi yango moto aza na bonne volonté tolobi teke bato balukaka ba ma TV ndenge bokonza Kabila esaka ekoboma biso nzala des années okoka bango na le 31 décembre bakotamba na baorphelinat na bakamera na bango soki baliasaki bato mwa loso na mwa musuni ya soso ale batiango na bilili total tobengi bakongole bala na bon sens et puis tobengi bato bali na motema ya bakretien motema ya nzambe ndeko wana ali malade toboyi lisungio ya bino ya kaka atango tokufi soki tokufi bopesi biso tolingi pe tolia katango to ali na bomoyi botika kosa misala l'état contre les peuples ndenga saka donc oyo kimbela na ngapo na ndeko fils mukoko akoki koluka sunga biso akozwa biso na nzela ya mama journaliste oyo na koki koloba kimia na Congo kombo nango Kabila problème ya ba congolais na solution ya ba congolais kombo nango Kabila départ ya Kabila nde ali kimia na Congo toyeba yango sika congolais tu ali yeba yango bitumba na yo makasi na yo ba prière na yo kozala te lokwa ba journaliste ba bibengaka soit des journalistes engagés yemoko Katumbi ali na problème na Kabila zokoka kozonga wate mais ba koleka na TV po ba bisa biso ke Tibemba bimi ali grâce à Katumbi biso dolobi bali bato bali aka kaniaka mission na bango soki bopesi bango chance ba kosuko be lokwa basi lolongo ndenga sukaka ba ko trahir bino c'est le moment bosa nini bofungola misu ona gogo bisa peuple congolais yango wana Matondi mingi mwana mboka. Gai pe na tondo matondo. Oui, balandi ya Congo Suisse Télévision ya solo penza bolonaki biso bongo na bokebi to solaki na mwana mboka Serge Kindomba na etolobelaki mwa kokoso ezali bongo na mboka Congo na ba sujet belé. Merci na le double boss maître John motema ya mama Misha depuis Suisse na pesio bambote mo boss. Merci mingi na ulete jo kwa merveille tingi balobi Dijo Wembi Mwana Caroline du Nord bambote na yango wana na David Peter Tembo ya yango wana ngana bino soki nzamba zongi te tokutani na mikolo ezali koya Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.